bomoko ya mboka.com émission donc kuna so côté na site wana au mona makambe belé bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise mission bongo bino bosawa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli 3W boboko ya boka boboko ya boka 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete karamoko. One love. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? Ne cherchez pas loin. La grâce décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente à travers la décoration de vos salles pour une ambiance de couleur. Sans oublier la qualité et la rapidité sur notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224 Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration Tokos. Bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes branchés sur votre site préféré www.bomokoamboka.com et bienvenue dans votre émission chrétienne Le Temps de la Fin qui vous sera présentée par votre humble servante, c'est la sœur Julie Baleka ici présente. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec un serviteur de Dieu, vous le connaissez déjà très bien. Il s'agit bel et bien de l'apôtre Adi Peniel, le visionnaire de l'église Camp de Gilgal. Et avec lui, nous allons essayer de parler sur un thème très très important, un thème qui concerne tous les chrétiens en général, je peux dire. Et notre thème est sur est-ce que Jésus-Christ est violent ou même ses disciples. Et quand on parle de disciples, on voit tous les chrétiens en général. Est-ce que Yesu Massia est violent? Yango Toromeka ko lobelango avec l'homme de Dieu ici présent, mais ko yebisa biso na noto kapé réaction naie sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans les corps du Christ, parce que nous voyons polémique et koti na lingomba na basali nzambe na l'église entre autres tozomona musali nzambe roleka a lobi boye o mususu aleki a contredire ye o toyoki bato boye baleki yo c'est possible mutu aseko après 3 ans toleki bato mususu baleki non c'est pas possible wana ekomi magie tomoni bamususu babimisa banyoka bigolodo tomoni bapasa mususu baleki non c'est du magie et tout donc makambo ebele ezoleka na kati ya corps du Christ yango tongi toyeba est-ce que eza important tomona bamakambo nyonso wana ezoleka tomona bamiracle ezosalama musali ya nzambe aoleka directement aye asambeli mpona bato directement atie na Facebook atie yango na YouTube comme le centre de l'Éternel, les forêts du ciel, avait chanté dans sa chanson. À lobby, boti kanzambe moka sa publicité na yemoko. Mais auto momona, basa nzambe bako luka gloire na bango moko. Bazo leka, bazo sala ba makambo ebele na média, to mo esu maté até ekomi makambo ebele ka ba polémique. La lobby boya contredire boy. Voilà pourquoi tout le monde dit que non, il faut inviter Moussali Nzambe, Toyo Kaye, ceux qui ont eu le banini. Qu'est-ce qui se passe juste dans le corps du Christ? Qu'est-ce qui se passe juste dans le serviteur Nzambe? Qu'est-ce qui se passe dans l'église Nabiso Lelo? Voilà, sans plus tarder, sur ce, je m'avais déjà dit shalom à l'homme de Dieu. Ouais, shalom, sœur Julie, merci encore. Bienvenue dans votre émission Le Temps de la Fin. Merci bien, c'est à moi de vous remercier. C'est la première émission de 2015, ouais, c'est ça, vraiment. Merci beaucoup
Apôtre, comme je viens de le dire tout à l'heure, que nous allons parler sur ce sujet, est-ce que Dieu est violent? Parce que dans le corps du Christ, chrétien, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe juste? Mais avant de vraiment vu facile, j'aimerais quand même que ça ait un cours de prière, sur le cours de prière, comme ça, tout côté en terme de oui. Nous allons prier, là. Je crois que dans autres émissions, on a des langues similaires. Par la grâce de Dieu, Tobonde Lina Lingala. Papa, to pamboli lisusu kombo na yo, totiki moma o na maboko na yo nzambe. Mulimo santu to sengi na yo kamba, masolo na biso, bandeli kinosuka. Mulimo santu to lingi tolo babiloba lo bate, tol te ya pebite ya te. Koloto ye awa na etando eke, pona komi monisa te, pona komi lakisa te nkolo. Kasi toye pona kosunga likuta na yo, na ba mituna ebele oyo baza nango, oyo baza kotungisama na oyo nyonso toza komona. Lelo toye na tribune oyo neti ba juge te nkolo, mais toye pona ko apporter comme ba conseiller, comme bato oyo bapesaka toli, pona kolendisa pe kozongisa ba oyo babungi to baza na libunga na nzela. Tika ete molimo mosantu akamba masolo oyo ebandeli kinosuka, akamba pe balandi oyo baza kolanda biso en direct na 3xw bomokwamboka.com na niveau ya engunduka ya radio, ba oyo nyonso pe bakotala lisusu video oyo émission oyo vraiment bakoka kozala ya kopambolama. Topesi merci surtout na oyo azali initiatrice ya émission oyo le temps de la fin, la servante de Dieu, la sœur Julie Baleka, Nzambe aleka kopambola ye na ba émission kitoko, na ba thème kitoko oyo achela kabiso na mesa. Merci lisusu na ndenge pe aponinga lisusu nazala lelo comme invité na ye. Nzambe na lola tika ete biso to kita yo otombwama kembo ezonge pai na yo. Tobundisi maele nyonso ya mabe, oyo nyonso ya distraction, oyo ezali kopesa yo lokumu te, tobengani yango musika na kombo na Yesu, na boye tobolobi. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Je crois que on a tout côté un sujet na biso to solo là, comme na auto lobango que est-ce que Jésus-Christ est violent? Et ça a été questionné est-ce que Jésus-Christ est violent? Avec la parole, apôtre. Oui, merci vraiment pour la question. Et la question mon côté très capitale sur la violence. Parce que sur la violence. Or, ce qui totali depuis Mokili, depuis Yesu, les grands prophètes et les sauveurs de toute l'humanité. Parce que dans Mokili, il y a des prophètes. La religion est belle, prophète. Mais les grands prophètes, les sauveurs de l'humanité, mon Seigneur Jésus-Christ, atikala jamais kozala violent, et atikala jamais koye bisabiso ba yekoli, ba disciple na ye tozala violent. Alors, oyo na mokuse na koki ko répondre, na habité soko lingale mususu to salela que la Bible parle, to likasuko fungola makomi. C'est une émission chrétienne, donc ça ne dérange pas que tout le temps commis comme ça pour bateau bazou dans la vie, so baza peut édifier, ba yoka bien m'amener tout le balai. Tout à fait. Alors, par la grâce de Dieu, n'a ko préféré tout temps texte moko na premier livre ya Nouveau Testament, na Évangile ya Matthieu. Torobandana no parce que c'est une émission, je crois. En l'un large, je te répondre les sous. Matthieu chapitre 5, tu bandis à partir à verset 9, tina verset 12. Et là, on y oyo, kola zoloba, mais tu développer les sous versets mususka na Matthieu pour affermir, appuyer makambo toroloba na pokwa na lelo. Natangi na kombo na Yesu, natangi na lopoto. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera
et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oyo ezali parole, oyo message, oyo toyebi yango, eza parole ya Jésus-Christ. Bato bazaro utiliser Bible, Thompson, beaucoup remarqué que na Thompson ba écrit net auto tangeza en rouge. Parce que ça sont les paroles de Jésus-Christ. Oyo ye moko azali, les fondateurs de l'église. Alors ye atike libiso alobi nanu et sengo. Moni heureux ceux qui t'ont na version anglaise na sepelami na version anglaise parce que balobaka blessing, c'est-à-dire epambolama na lingala, epambolama na oyo nyonso azali koluka kimia to oyo apesaka kimia pona nini parce que bakobenga bango nde bana na nzambe. Or lelo oyo biso tozomona ndenge yo tuni violence oyo tokomi komona na nzambe, violence oyo tokomi komona na basali na nzambe, violence oyo toza komona na niveau ya ba domaine ya bonzambe ezali vraiment conforme te na makomi na nzambe pona biso bayenge bene ba Kristu bana na nzambe ba obandimela Yesu Masiya lolenga mobikisi pe kolo en tout cas place ya violence ezate omoni awa Yesu abandi ko présenter nanu na verset 10 à l'obi, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et ça n'a pas te belé le oyo bazana parce que il faut tout le bayango. La persécution, c'est une promesse comme la promesse nyoso oyo nzamba pesa biso. Jésus-Christ a pesa la promesse alobaki na suka vous serez persécutés. Donc la persécution est une promesse. Toroyi oyate ke poto bandara tozongi saka coup par coup baye ba lobby peut-être yo trouver en haut que ça méchant au créer ba fanatique na yo pour baya ka ba côté la yo likambo. C'est ce que nous allons essayer de débattre tout au long de l'émission. Ba spectacle moko désagréable oyo tozali loko présenter na monde. Alors ba oyo bayamba yesu te ba oyo bazali banda ya bonzambe ba koya ko rejoindre pena nzambe na biso ndenge nini soki biso tozana no bato tozo présenter bango ba spectacle. Or lelo oyo loko zo sala pasi surtout na niveau ya église, na niveau na biso église congolaise RD congolaise, ceux qui sont considérés comme des pères bato ne ba kokai vraiment ko pesa biso image o bakoye kozala modèle o vale biso to imiter ndenge Paul alobaki na Timothée, soyez mon imitateur comme moi je suis l'imitateur de Christ. Mais total spectacle o baso pesa biso spectacle à violence. Or Jésus-Christ n'a jamais été violent. Ses disciples aussi bakoyi kozala violenté. Ah toza ko parler ba disciples à Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ alobaki te allez faites des chrétiens. Mais alobi yango na buku ya Matayo alobi bon kende na mokili mobimba bon sala ba yekoli allez faire dans toutes les nations les disciples. Disciples. Est-ce que nous formons les disciples ou nous formons les fanatiques? Parce que tous les gens ont une religion belé, une fanatique. Tous les gens ont une religion orientale, une religion fanatique, sont touchés, religion au touché, prophète nabango. Il faut s'attendre à une réaction, il y a violence. Acte de vandalisme, brutalité, agressivité, en allant jusqu'à la tuerie. Non, biloko wana pona biso, ba mouyesu, ba toto yamba yesu, et ça na place. Moi, je crois que la violence auprès des disciples ou des enfants de Dieu, ça n'a pas de place parce que yé apesa kibiso témoignage. Na refungole loko moko, je crois avec le temps. La Rolingana conclure awa
pour monopoliser parole te na kozong c'est la maloba mais na souk ça na loko moko ya muke awa Bible lobi heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera outrager bakoloba mabe na lingala bakotuka yo alobi epambola matangu bakotuka yo. Combien de bana na nzambe lelo soki batuki ye akolinga te akende non na tomboli fond frère yo bengaki ngai emosa na nzambe bino botongaki ngai nga na yiko se confier pa na yo otomboli fond na obengi batu na yo lelo omoni batu baza kobima déjà libanda ya bonzambe baza kokoka kocontenir lisusu te oyo ezali parole or message oyo yango ezali sermon sur la montagne. Oh, Jésus a prêché qui. Au total, la version, il y a une version anglaise, babandara toujours blessing, blessing, c'est-à-dire na lingala epambolama, mais en français pas comme heureux. Or, awaye sozo le bandege epambolama, oh nyoso bako tukaye, oh nyoso bako lobama bepo na ye, oh nyoso bako finga, tokita awa. Alobi, quand vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Mais pourquoi ce qui le lobo balobi que yozo sala nika moi na magie yo banda rosilika olukotinda ba disciple na yo bobi mabo sala ba débat bo banda sala ba émission ba spectacle désagréable violence verbale kofinga dénigrement to komi ko toucher même na place où il fallait pas te toucher ngana monaki mukolo moko te Jésus tango ba ko Jésus pe ba critiquer Jésus balobi kazo bengana milibo mabe n'esprit a des emboules na mona place moko te ba disciple à Jésus Christ ba yaki ya et non basala défense pour na Jésus balobaki Jésus Christ non yekutu nengaza na tika na ye mais ngana monaki te place moko baloba mabe pour na Jésus Christ batikala jamais kondima Jésus Christ na bandeko na ye mais Jésus Christ a telemaki te pour aluka ba fanatique aluka ba clamer bato bakokotela e makambu baya babanda kofinga yokutu ozanani boye na boye babiloko nyonso obiso tozo mona lelo voilà alobi ke bakoloba mabe bako tuka bino pona kombo na ngai boza déjà ya kopambolama mais yo pona nino lingo pambolama te selon parole de Dieu soko lingo salela nzambe ye bango kotokama soko lingo salela nzambe bakotuka yo lelo oyo biso tozotelema tozoteya évangile combien de batu oyo lelo oyo basi batuka yekuta aventurier ye boye na boye asa boye na boye alors okolanda biloko wana te soko yebi koza aventurier te est-ce que ntango naza congolais soki nga tala ye kuna congolais na koseka na ngai na kosilika te neti nayebi ke naza na appel nayebi ke na mikomisa mosali na nzambe na makasi te nayebi ke nayoka mongongo ya nzambe abenganga na kombo na ngai aétablir ngai afermir ngai mpe amandate nga atindi nga mpo nasala mosala na ye partout toleka tosala mosala nzambe eza na bato oyo bayebeli nga na mosala mosusu te depuis ayeba ngai des années naza kaka na mosala oyo donc un autoproclamé naza na besoin te ya koya kose justifier naza na besoin te natinda badisciple to bana oyo nga nazokamba boya bokotela nga likambo bokende korépliquer bopesa badroit de réponse ça ce sont des pratiques charnelles. Vraiment, à côté les mawana moi mouké. Merci beaucoup. Juste pour nous, le Banabalandabiso, Bazolandabiso, que nous sommes en direct. Donc, tous appelés à la radio, tous des gens en direct. Ceux qui vont nous benga, Natam Nabiso, tous sur les lots, Monique, Onyo, Bakisa, Opesa, moi, Vinayo, donc, Bo benga, tous awana, Toyamabino, Maboko pour les. Voilà, apôtre. Kalate na auto la démission mon boye au salaire qui n'a de renanga Léon qui tombe à Mamoulou que je salue en passant au lobaki tozana basali nzambe ya basali nzambe ya circonstance quelque chose comme ça qu'est-ce que vous voulez dire par là? Basali nzambe ya circonstance que bakota na bango kaka makambo nzambe kaka bongo peut-être yango to mona makambo nyonso ezo sala ma ou comment? Qu'est-ce que vous olingaki oloba au juste que basali nzambe ya circonstance? Oui, au fait, merci pour la montuna. Juste pour éclairer lanterne, je crois que Eloko Nazolo est très important. Au moment où je suis un apôtre,
Or, église est fondée likolo ya fondement ya bapôtre pe na baprophète. Or, lelo oyo tozomona que église ebandi kokende na déviation. Église a déjà dévié na vision nango normal. Or, tant l'église a dévié, rôle na biso étant un apôtre, donc j'ai cette responsabilité, yakoya kocha ordre. Et puis na ça la rappel en ordre. Parce que biloko tozomona lelo, c'est ça qui m'a poussé à dire que ezana bate belé bazana appel té. J'avais même dit qu'il y a plusieurs prédicateurs, mais moins de messagers. Parce que message, un messager, c'est celui qui détient un message de la part du Seigneur. Or, tout le monde prendre la Bible, ouvrir un verset déjà éternel des alliés. Nous, on fait des travails des titans. La plupart, il y a batou. Comment on a continué l'internet, à reçoit baptême, aïe, à teinaïe. Ma pote Robi Moussa, ma pote Zéro Zoni, ça quand même batou, nanzela. Mais jusque-là, tout le monde attend un bon abisso, tozali, tozo, mon amambé, belé, les canabé église. Autre qui peut repasser par exemple, mais Moussa, apôtre, tosiro monopété, que quand même, moi, ordre salama. Bosala ni na bino moko ya basali ya Nzambe awa soki réunion mo bosala awa et kufa pe kendaka ka bongo to mona ba mambo belezo bima na église mais étant un apôtre le bible bien que nous ça bino zo ça batunazela pourquoi pas au vandi quand même ba collègue na yo na ko benga bango boko ba pasteur ba apôtre que bota quand même moi ordre quand même na makambo Nzambe parce que wana bozo me mabana na Nzambe na libungi. C'est pour ça aujourd'hui tozo mona que il y a quand même des gens bazo que l'église mais changement exacté ba to changer té. Pourquoi? Parce que ba binomo bozo no ba modèle té bola ki sabiso nzela vraiment té bozo ba modèle té total la bino mais o bozo zongi c'est la biso vraiment il y a un changement exacté. Et là on nous relo ba parana. Oui, je crois na répondant à la question Oyo na émission Mongo Tosala. Mais la répétition est la mère des sciences, je dois toujours répondre. Oui, c'est vrai. On avait créé un conseil des hommes de Dieu dans cette ville, Nabanda, la question d'Ansouka. N'a qu'à répondre selon le point opposé. Moi, rapidement, parce qu'on a beaucoup de questions. Oui, d'accord. Conseil Salama. Par la grâce de Dieu, on a même des messages au véhicule, des organisations qu'on avait fait par rapport à Conseil. Conseil est qui forme, Conseil est même dans statut, que moi je détiens les statuts. Ezali, Conseil est dans mbongo nango. Jusqu'aujourd'hui, moto azana mbongo baye bani. Conseil na biso to sala, ya bat na Nzambe à Stockholm, ezana mbongo nango. Conseil et comment il sala musala nango na voie normale musala au conseil royal sala et logo nazolo ba membre nyoso ya bat Nzambe nyoso o bazana ville ya Stockholm muto roya a contredire ngazate mais il va roya peut-être va compléter mambo nazolo ba. Alors je suis un homme oyo j'apporte toujours mes amis kolobasir ngamote mais question de m'opposer la question mon direct et aussi nga moi mukena loba apport nini oyo to apporter na mboko ozomona to apporter apport parce que lelo oyo fona loba yango to révolutionner sur le plan etumbelo to kotissimo muke sainteté na etumbelo depuis biso to koma na mboko oyo to yebaki par exemple que ba chantre c'était laissé aller zala na ondelo zala sala na ma nyoso sala muto ya rofan so azate royaka kozu micro na obandi koyemba nde mutema na yo elingi. Alors je suis parmi les pionniers oyo toye tout le monde non moi je suis un apôtre na royiko marché parce que na outi pe na église o na mona ba dissoudra groupe musical. J'en ai commencé à mettre l'ordre dans le niveau ya etumbelo. Pour modérateur à matakane tumbelo. Motei à matakane tumbelo. Bayembi ba mataka ne tumbelo. Tozan a 3 catégories à batu o ba matakane tumbelo. Or etumbelo ezali place o ebulisama.
c'est-à-dire ngai oyo naza koteya soki naza moto oyo na lelo oyo na bimi libanda oyoki ngai na mwasi oyo bakangaki na boye bomoki bakilaki na koyiba eloko na bundaki est-ce que ondima pona na ya na telema na teya yo oboya mais bayembi oyo bamantaka pe liboso mais il faut pas bazala pe na même pas biso nyonso tozosala nzambe. Or, ce que tu as dit, na point il y a kokotisa quelque chose. C'est ça ce qu'on fait. Na ba émission o tozo sala, na ba point de pression stopé saka. Toza ko pesa o ezali message ezo zongi sabat nanzela. Jésus t'envoyaki, Jésus a pesa ki message ezo zongi sabat nanzela. Ba église ezalaki, ba temple ezalaki, ba synagogue ezalaki, ba pharisien pe bazalaki. Or lelo ne ba ville na biso ba Stockholm, nous avons des serviteurs pharisiens. Oyo bayebi vérité mais balingi koteya bato vérité te. Toza na catégorie ba serviteur mususu azako banga ate ya vérité. Azako banga afandisa mondimi. O bato bakokima, o bango mutu basutenaka église. Soki balongwe babumba église ekokufa, mais qui t'a dit que soki balongwe église ekokufa? Parce que soki nzamba simbaki mutema na bango po bapambo l'église, c'est de la même manière que nzamba osimba pe mutema ya mutu mususu. Or, nous ne servons pas l'église. Nous ne sommes pas des serviteurs de l'église. Nous sommes les serviteurs de Yahweh. Or, nous devons prêcher les choses telles que ça y est. Dire la vérité aux enfants de Dieu. Le péché gotique à la péché, mabé gotique à la mabé. Yahweh monique. Ce qui même conseil et koufaki, c'est parce que na katia conseil comment il sala musala nango. Conseil banaki déjà ko sala et fungola ki ba dossier belé, yango mona ke batumi ba mondi aliri ya conseil oyo tozonga na biso ka na système ya église à réveil que mutu na mutu ye moko azali Melchisedek ngai dénomination na ngai moko président fondateur ngai moko nzambe ngai moko pasteur patron pour wana moyen conseil ekota ezate. Or soki tolobi ke biso nyonso toza na kati ya corporation wana toza na conseil wana tokobanda kotala tango osalili quand même na église na yo conseil ekoya et siéger par rapport il y a statut par rapport les meilleurs statuts par excellence et ça dans nos paroles de Dieu batu balingi ordre zalate. Or mutu ozaza face na yo aza mutu amemi ba ordre ordre ça que soko sali mabe Serge Julie photo bomayo non rôle ya conseil za robomate rôle ya conseil zali poto sungana to pesa na ba conseil ndenge Bible lobi et confessez vos péchés les uns envers les autres. Alors, ceux qui ont confessé péché les uns envers les autres, bah péché wana et ko permettre ngai na zwata ya robondela na zwata pe ya kosunga yo ya kolendisa yo mutu mutaza na domaine na ye mutu mutaza na point oyo aza fort oyo aza faible. Awa na kati ya ville oyo tozoloba yango il y a des choses oyo tozoteya batu tozoloba ke misala mabe koti na kati etumbelo mais les gens ne veulent pas croire mais nous faisons notre travail parce que rôle il y a un véritable mutu na Nzambe ezali tango moni mabe il faut loba. Alors biso tolobaka tokanga monoko te tolobaka. Je crois ba église mingi elandaki pe bakambo biso kotsaki kofandisa omona mnake ko suspendre moto azali cerveau moteur net ya groupe musical o suspendre ye conséquence ezali bato mingi bakoma koya na église basepelaka na musique basepelaka na ba groupe musical no bayembaka bien mais soki siko eloko wana eza te mais otali ba avantage wana obi non cet avantage eza na pour la gloire Nzambe te pour l'église pe à Jésus-Christ ou église primitive balaika 12 tout le monde a monté à betara sainteté tout le monde a qui peut chanter la qui te baï bango na bango batei yesu mo ko ya télé na zote ya bango bazo kende ko sala misala bazo sala ba campagne baza ko évangéliser maté ya autoté babenga un sermon sur la montagne maté ya nyoso atea tout le monde a qui ba chanter te tout le monde a groupe musical te. Or ce qui est plus important dans l'œuvre de Dieu c'est la parole et la mise en pratique. Voilà rôle na biso za photo loba po batu ba kufate. Mais apôtre pona kato te tozonga na moi sima muke pona makambo na bino ya réunion oyo et loko bosara ba pasteur nyonso yango to loba ke ba polémique ba mama be koti na ba église parce que eloko kutu bosala
moi pasteur route belé vraiment té mais beaucoup qui coûte ko tombola ngoté mais bozo s'attaquer mingi pe na ba pasteur baza na Afrique to ba kutu binonde boza plus que parce que loko amuke bongo beaucoup qui tombola ngoté ti lelo ekufa alors na l'église na bino bovandi kuna bozo sa ba makambo bozo sala wana nebité wana kutu ya bino nyonso bokoki ngoté bona l'église na bino tolo banini que non le problème c'est quoi peut-être comprendre bien. Corporation et ça très bien. Mais ça la batunon sauté balinga ordre. Donc tu comprends bien que aux ça baron quand même nan c'est là. Et ça la batunon sauté au balinga ordre. Tout ça a été pour na repesa ba secret mais c'est qui na lobi yango mamnazo loba mutu mota robima a contredire nga mambo dans zoloba par rapport ya conseil. Des ans à fléau moko na lobaka yango depuis conseil banda parce que avant biso netinga personnellement avant na koma na mboka oyo ya Stockholm ba sala déjà ba corporation pastorale et simbakate na tangu ba invité biso na tuni ba on a dit pourquoi simbakate on a simbakate na bi non moi je viens toujours comme un médecin na il a toujours ko diagnostiquer. Pourquoi Ezaro Simbate? Maladie ni Ezaro Bella, à la corporation Ezaro Bella. Il y avait une chose, maladie moko ya makasi, hypocrisie. Hypocrisie, ezali maladie fanda qui est pas ya pharisien. Hypocrisie, ce qu'on vivre dans mobali, on hypocrite envers yo, libala en est resirte. Au vivre na moi si vous êtes hypocrite envers yo libale ko resirte bozo vivre na batu o bozo vivre na hypocrisie mutu eloko wane ko ki ko resirte taloba to teleme la hypocrisie si toutes ses formes biso to bandiango avant ba initiative ya ba conseil pastoral to bandiango avant ba payer belé. Mais il y a des pays où c'est fandi. Mais on va dire que c'est fandi parce que c'est au Canada. Non. Le problème est que il y a une maladie, il y a hypocrisie, et puis il y a que batu bango moko ba désister. Mais bato na baza ba hypocrite pourquoi pas que longo la bango bino quand même botika libo memi elo ezalaki na phase on bate que bato nyonso bazaki wana les serviteurs de Dieu nyonso baza ba hypocrite non mais bato bakam omone lelo wana ekufi nga ona so biso soko tuninga na ozalaki na conseil ko jouer rôle je n'étais qu'un simple conseiller. OK. Mais au luka banani bazalaki ba président ya conseil banani bazalaki ba secrétaire général il y a conseil banani bayaki ko soit intérim ya présidence il y a conseil pe banani bakomaki ba ko soit intérim il y a secrétariat général il y a conseil nde babenga en terme administratif président AI et SGAI. Alors bato nyonso mutango bato ba démissionner. Je suis resté, je fais un travail, il y a élaboration en statut. Et dans un statut, c'est parce que nous avons contribué à l'élaboration en statut à conseil. Et le conseil avait approuvé. Tout ce qui a un problème, il y a règlement d'ordre intérieur. Il y a eu des problèmes qui sont arrivés. Conseil, il y a eu un problème parce que on ne peut pas aller qui la présidence, il y a eu des problèmes. Azalaki biso na mboka awa te ozomono et comment on dit moi mutu ekatani donc président oui président intérimaire il n'y a pas de problème en dehors de ça on a convoqué quelques réunions qu'on a fait na niveau il y a Risne Shirkan mais to tangu bandeko bazongi to la hiérarchie. Non, parce que nous on a fait le président Zala quitté non tant que le président Zala quitté et continue à qui et continue parce qu'on a géré des crises on avait des problèmes qu'on avait réglés à niveau il y a conseil mais tant que le président a zongi intérimaire moi je crois que cette question révèle de la compétence de ces derniers parce que il devait soit à convoquer réunion conseil
Pour ton information, conseil de comment il faut diriger Biloko wana. Conseil parce que secrétaire général intérimaire a démissionné qui. Ok. Président Azalagi na Moka le souté pendant une longue période. Mais quand même, au téléphone, solo la poipe, Sabino comme non, le problème, c'est là. Le problème, il y a président Azalagi na Libanda. Biso tozalaki na mamnyoso, tozalaki na phase nyoso. Voilà pourquoi les conseillers, comment il faut diriger la réunion, on a réglé des crises. L'absence, non, il était là d'ailleurs quand ça a commencé, mais quand c'est comment il m'a cassé, Azalai les soutient, et nous on a réglé cette crise. À niveau, il y a conseil. Je crois que le conseil était une bonne affaire. C'était vraiment une bonne affaire. Alors, tant Batouazongi, avec la tendance nege komaki et tout le monde mbala moko batu bandi ko démissionner biso tolongwe bon et là vous allez peut-être 10 tant batu nyoso ngana longwe na ngai na ça so intéressé té boy na boy ya on a le bi que mbongo eza place eza nga dans un détenteur ya statut na ça nango po ba papier zali so bina bimiso ba statut conseil je te bimiso so na bimisela yo ba PV ba procès verbal ya ba réunion nyonso auto ba ndeko sala na ba date na ba lieu ba endroit place auto ba ndeko sala je peux te le donner mais désistement ezalaki général. Alors mutu nyonso a commis désintéressé na conseil. To meki ko sala auto ko sala batu baza intéressé. Je crois que on peut continuer l'entreprise au batu baza intéressé. Donc parce que biso toza batu asika. To kuta déjà bango ba mesana bongo batu akala. Bango ba linga route ezalate. Souci na bango ezalake loko wana ezalate. Pourquoi ezalate? Parce que ba faille peut-être ko bima. Parce que déjà ba faille bima ki to yebana ki bien na conseil. Or conseil ezalaki place moko bien. Ezalaki bien pour na oyebana ko sungana et toyeba ndenge nini tokoki ko sungana na mamna nzambe. Parce que ba crise oyo biso to réglaki na conseil par les conseillers que moi aussi je suis parmi les conseillers. Il y a conseil, il y a pastoral, il y a Suède, il y a Stockholm, il y a Suède, mais il y a Stockholm. Tu règles la crise moko ya makas et les cas te favorisent que tu détruisant mon touté, tu enterrant mon touté, tu détruisant l'église. Mais malgré nyoso bosala to conclure to lo barara que malgré nyoso bosala ya bien mais sura kaka ekufa et telema pété et tu la paix bon position par rapport ya elo kwango. Au fait, ce que le ekufa c'est trop dur. Parce que conseil est en statut, conseil est en moi mbongo na quelque part. Donc conseil est peut-être que traverser moment moko ya vache. Peut-être ba tobo kaso ni ba pasteur que va benga que bo pesa nga partie na nga peut-être et ça les bien peut-être on ba. Eza partie à moutouté, eza partie à action. La première action au conseil est ça là na niveau ya ville ya Stockholm. Et conseil et renissa qui ba fond nango. Et ça na moi quelque chose na niveau ya caisse nango. Et vanda nango ka. Et fanda. OK. Et pas trésorier. Et zali bon ezali statut ezali. Donc quelque part na niveau autoza ce n'est pas encore tout le monde que ça enterré parce que on a fait le pastoral européen tout le monde peut bamboka mususu lundi pourquoi pas alors ce qui te limite élargir. Moi je crois qu'on doit aussi élargir na niveau ya pastoral suédois par exemple la Suède tout ça en Suède on doit pas parce que tolingi to longola na cadre ka ya Stockholm biso za na capitale tout ça na Stockholm mais ceux qui ont to élargir en gros to meki ko étendre la main je crois que kozala restaurer mais moi par la grâce de Dieu qui a moi j'ai la foi que ceux qui ont relancer activité wana to ko relancer en gros mais on respecte tout d'abord les hiérarchies il y a un moment que nous avons laissé incapacité dans le domaine parce que tant de bandaki nous on n'a pas voulu prendre l'affaire en main to tigela ki yango bato bandaki ko kamba biso bakokite mais biso to saka ka nzungu yango na bi de loko ngana simbi statut et loko wana soki to bi to tombola yango to ko tombola yango et par la grâce de Dieu
Tokosala tout tombola. Et ça fait combien de temps depuis Koufa? Non, depuis Koufa, depuis ton Sérénissa, voilà. Ouais, ça fait pratiquement une année et quelques mois. Vraiment. D'accord. Bidomo Bozoyoka, Balanzabiso, il y a www.bomokoyamboka, votre site préféré, un site pas comme les autres. Tozawana, juste pour nous codifier, Dieu te mégato sur la to comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Parce que zo beti sababa kraté mususu mabaku et c'est pas bien vraiment marambo aboye. Tozo continuer, toza toujours en direct. So boendi bo benga, poser la question à Bino et Rosala bien, ou bien aux locaux Bakissa, au Kokyo Bakissa. On continue toujours avec notre mission. Apôtre Makambu Ebele Oyozo Lekana, Clément Oyozo Leka, entre le serviteur de Dieu, Naki, notre comprendre les sociétés. On a vu, je peux citer des noms, on a vu le prophète Denis Lessi Alekaki, a Mekiko dénoncé faux pasteur oyo bazako sala ba faux miracle et tout et à cita qui peut que ce homme de Dieu oyo bazako sala ba bilokwana et puis à la qui ça qui peut ba preuve ndenge bazo sala ba miracle na bango na ndenge lokuta et tout. Et puis, le bateau, bimisa bato banyoka, magolo, wana c'est du magie. Rien de Dieu là-dedans. Donc, le moment ya nzambe o nini, c'est du magie. Et après, to moni li susu, bato baleki apôtre Mutombo parce que Mutombo toye bien, to qui concevoir par le face. To ki le beza Mutombo, Muto azo sala babilo kwana robimisa bato ba nini, voilà. Bato nepe baleki na TV pour là qui ça quand même mécontentement la bango par rapport il y a Oyo Denis Lessi à Lobaki vraiment babiloko ya bongo pourquoi ezako salama na place ba les karaba prêcher ba na Nzambe et komi oya lobi oya leki à répliquer à lobi peut enseigner à loba et puis ezaki vraiment bien te comme une moi guerre moko boye ba parole moko ya bien te et là on nous recule loba na oyezo leka. Ouais, avant l'aloba, j'aime bien que la Bible parle. Nangana tanga texte mungo permettre ngana tanga texte mungo ndena meka ko expliquer soti que la moita munke. Na expliquer par rapport à mutuna non parce que ça question munko très importante. Au pays il faut vraiment une réponse vraiment claire et distincte pour tout éclairer opinion au bazolanda biso vraiment au travers de cette émission les temps de la fin. Les lois nous allons décider vraiment à finir avec biso. Que Dieu te bénisse, c'est bien. C'est pas un tribunal, c'est pas un jugement, c'est juste un constat amer. Étant donné que vous avez parlé d'une émission où ils ont parlé sur l'eschatologie, les temps de la fin. Et voilà, tu as quand même droit. Il y a Koluka lumière. Ah, on a ligné vraiment Totanga texte Mokona Matthieu, chapitre 26. Je vais lire juste 3 petits versets. À partir du verset 51, tina verset 53. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 26, verset 51. Bible lobby, lelo nazana linette nanga teme. Je commence à devenir vieux. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emportant l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. En tout cas, et là qu'on a répété cette déclaration à maître. Alors dit, remets ton épée à sa place. Tout souligner, c'est très important. Je vais expliquer quand je vais répondre par rapport à ma préoccupation. Et car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu
penses-tu, verset 53, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Awa, Jésus Moutazoloba. Vraiment, Batu Oyo Otangi, ce sont des pères. J'aime bien respecter les pères. L'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, c'est un père. Denis Lessi, c'est un ami. On est de la même génération, même sur le plan ministériel. Okay. Mais Mutombo Kalombo, c'est un père. Et Bandika Wanayete, même l'évêque Mukuna aussi, toujours dans le même problème, il y a des miracles, des contradictions, des prophètes Onésime. Tout le monde a toute une cacophonie derrière là. Et l'apôtre Léopold Mutombo, il n'est pas le seul où il y a des miracles que Babylone, ils ont mis tout le monde un peu de vidéo, Babylone, ils ont mis Banyoka, ils ont mis Magoro, ils ont mis Babylone. Et belé, ils ont ça là. Alors moi aujourd'hui, avec tout le respect que je dois au Père, et je dois quand même dire cette parole comme Jésus avait dit. Nazoloba na ba père oyo bazako répliquer. Parce que dans Matthieu 5, balobi heureux quand vous serez persécutés, quand on parlera du mal de vous à cause de moi. C'est Jésus qui dit. Toza na droit ya ko se défendre te. Toza na droit te ya ko pesa ba droit de réponse. La polémique n'est pas dans la chose de Dieu. Or, ce que nous sommes en train de voir actuellement, c'est comme si nous avons importé les faits étrangers. Oyo to kotisi na makambu ya Nzambe, to komi na ba polémique na makambu na Nzambe, to saline ti ba religieux, parce que les religieux on le voit, ceux qui vont toucher ba religieux les ba musulmans, ils croient à leur religion et à leurs prophètes. Et quand tu touches à leur prophète Mahomet, attends-toi à une réaction violente. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il envoie, Denis Lessi, il envoie, il dit ce qu'il dit. Mais laissez-lui calmement. Si toi tu sais que ce que tu fais, c'est une réputation quand même. Non, réputation, on ne sert pas Dieu seulement dans la bonne réputation. On sert Dieu, oui, je crois comme il y a l'appel là. Oui, tous appels comme tu le vois qui te en direct. Donc, Tokoyoka, Bande Konabiso. Voilà. Le Konabiso, Azobenga, Trolinga, Toyokaye. Bonsoir. Allô, bonsoir. C'est qui ce... Oui, bonsoir, Sœur Julie. Bonsoir. Oui, je vais juste signaler, en fait, on ne sait pas bien entendre la radio, c'est trop bas, le volume. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Oui, bonne soirée. Ok, merci. Au revoir. Bye bye. Ouais, je crois que c'est un problème technique et voilà. La technique s'en chargera pour essayer un peu d'augmenter le volume pour que les auditeurs en suivent vraiment cette émission. Alors, ce que je disais que Jésus a lobby à Pierre, la personne où Jésus a reproché n'est pas un frère en Christ. La personne où Jésus a reproché là, a n'importe qui t'est. Mouton Jésus a reproché là, où a utilisé qui violence pour thème n'abîme Ali. Jésus, est-ce que Jésus est violent? J'ai répondu que Jésus-Christ n'est pas violent, ni ses disciples. C'est-à-dire, Jésus a consacré qui apôtre Pierre. L'apôtre Pierre ezali mutu oyo atambolaki avec Jésus. Jésus l'a consacré et Jésus l'a légué l'autorité de l'église. Et la prophétie, il y a église et bandi likolo ya Pierre. Alors dit, c'est face à cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, à Watangu, Jésus a zoloba, montoyo ya zopamela.
Oyalobi, remets ton épée à sa place. En tout cas, lelo na lingi na beta certaine loko oyo. Na lingi vraiment que dossier oyo to clôturer en haut. Comme dans le bail d'introduction, nous sommes venus pour apporter juste un rectificatif par rapport il y a ba cacophonie, ba spectacle désagréable autozomona na niveau ya ba Nzambe. Or biloko wane banaki de Bible zoloba yango, il n'y a pas de nouvelles choses. Ce que nous voyons, ça a déjà été. C'est-à-dire neti ba Pierre, bazalaki biloko ba moyeke no ba yoka Jésus, ba attaquer bango, yefa bimisa épée akata Malchus litoy, Jésus a joué ki litoy wana zongi saki, Jésus a le remets ton épée à sa place. Malini vraiment que ma père est le Paul Mutombo a interdire. Genre, il y a des fanatiques au Babimaki avec des discours méchants, violence dans leur discours, violence verbale, avec des incites déplacés. Parce que Bible dit qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. C'est très important, Biloko wana. Et ça les zone moko dangereux. Oyo Yesu, baloba ki mabe na ye matika la ko finga te. Polémique, anema ki angote a pesa ki bangoto accès wana te. Moi je crois que il faut papa neti Paul, Léopold, apôtre Léopold Mutombo Kalombo, interdire groupe ya ba pasteur wana. Parce que wana baza bokota na je na bango wana bazo mema polémique denilesi peut-être akoki koya na ye po asala base toyebi biloko oyo denilesi awuti ndenge azalaki ndenge akiti basituation oyo ekomelaki ye mokoki kocomprendre motu parce que ye aza soki alobi aza père. Moi je crois que ye aza neti aigle soki akomi kotutana na mwano na hirondelle faute eza ya aigle. Voilà pourquoi j'attaque directement mon père. Je respecte bien l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo. Ce que ça na Nzambe, na Congo, Oyonga personnellement ba markangai, il est parmi. Or, Nengaza parmi, même Jésus a touché qui sommet, qui était l'apôtre Pierre, parce qu'à cela qui défie, je lance aussi un appel vibrant avec amour que il faut papa na biso arzwa épée azom sango na place. Baza na droite ba kita ba sala spectacle ba répondre na denilesi ba pesa na biloko alobi soki bango ba moni ke makambo o bango bazo sala eza na ngo bien te eza na ngo te ke kisi soki eza magie te ba ko se justifier pourquoi. Le temps des miracles est encore en actualité. Donc, c'est possible comment on a oui, en fait, c'est biblique. Papa Vandina Moissine, non, mais moi je ne dirais pas que le ministère amène Babimisaka Magorodo. Ça sont des cas isolés où le Batunde Bakomi ko tirer ficelle. Parce que quand on l'appelait les chandeliers, par exemple, quand il a enseigné sur les sacerdoces, quand on l'appelait la visitation divine, quand maintenant il est l'homme de la destruction des hôtels, moi je ne crois pas que... Mais c'est un cas isolé au Salama. Jésus peut passer par le bas que non, si je lui reproche pas par rapport au miracle, mais moi je lui reproche par rapport à la fanatique Oyatindaki. Mais besoin quoi na ba miracle? Non, moi je crois au miracle. Moi je crois au miracle. Pas seulement Magorodo, ça c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Est-ce que ça va Magorodo? Tous les longs, papa me dit, Mutomboka Lombazana ministère, ça fait très longtemps qu'il est dans le ministère. Donc tu ne me diras pas que la plupart des miracles, ça là, kaka miracle, mokonde et commis, tobenda e singa. Tocha e corde na kingo, il faut te pendre parce que l'igo, ça fait partie. Bible le baï que ba oe ba rondimela ba ko sala bi kamwa ko le quand même o na salaki. Donc moi je crois que c'est un faux débat. Les règles, parce que et ça là il cas isolé. Mais est-ce que chaque jour dans l'église amène la délivrance à la destruction des hôtels? Est-ce que à la délivrer?
na ba lien mususu. Est-ce que batoisos à la sauveté na ba prédication na ye oyo ba enseignement? Je ne dis pas parce que c'est un fait enseignant, c'est un apôtre, c'est un dispensateur. Oyo vraiment zali ko dispenser ba enseignement oyo zali digne et conforme. Parce que tout le monde a regardé que tout le monde a regardé que Ligoro de Bimaki. Regardons le travail que cet homme est en train de faire actuellement dans la ville à Kinshasa. Non, c'est parce que tu as monique quand même, le miracle ça est belé, mais tu as monique est commis, on est commis. Non, mais on est allé vraiment me panzi. Exact, tu as eu le bangote des âmes panzi parce que tu as eu le bangote des âmes panzi. Au monde. Tous ont la Bible. Tous ont la Bible. Jésus a eu pour guérir un aveugle né. Tant on va guérir un aveugle né, aveugle né de Moutou, azalaki ko souffrir. Parce que ce qui t'a mis na place, il y a sœur Wana. C'est cette sœur qui souffrait. Cette sœur azalaki tourmentée na ba démons ou bien les esprits impurs. Je n'aime pas beaucoup parler sur les démons parce qu'actuellement il y a une doctrine des démons. Je parle sur les anges. La Bible, Jésus a soukisi na tembre ba ange. Parce que les anges, bazala toujours na service na biso. J'aime parler, bilo ozali vraiment kopé sans zambe le kum. C'est Rwanda. Parce que c'est le cas isolé, cas hier le komaneti et comme hymne national, mais non, tous juger ma bé. Au lieu total là-bas, combien de millimètres au basobika, wana to mona ngote, balukela batu mindendo wa côté. Omoni Daniel là, abande ko sambela, balukie bazo joyete, balukie bazo joyete. Mais ba ye otala on to bimisa mobeko moko to soka sambeli, nzambe oya za dehors ya ekeko oyo roi Babylone ya rosala. Donc, on a une photo kangaï, mais là on nous semble la 3 fois, bah ko kangaï justement que luka ba problème, bazo luka kaka basili na place aussi les athées. Ça dit rester langage imagé. Pourquoi seulement tirer? C'est on a là pas problème. Yem dazo souffrir, yem dazala qui délivrer. Ce qui yem ko c'est on a abimaki, a quelque se plaindre. Mais tout le monde qui a bédingwe, abimé bandi ko se plaindre. Là, on peut comprendre. Mais c'est wana qui se plaindre te. Mais biso moko na jalousie na biso. Maman, on moni toza na ba ministère mais toza na ba grâce différente. Ozo mona. Na koki kozala jaloux te soki nzamba zo salela yo na ba don, na ba miracle, na ba non, je peux pas être jaloux parce que nzambe pas za ko salela nga salela nga nous sommes uniques. Alors pourquoi être jaloux? La jalousie. Parce que biloko musu tozo connaître mais yango moko biso moko to sala yango lobi. Alors toba nana nous komicha parce que to linga ko même peuple na ba spectacle ngala za ko attaquer le père na ba groupe oyo ya batotinda ki yango na lobi remets ton épée à ta place. Mene Jésus a lobaki na Pierre. Pierre azalaki apôtre. Papa azali apôtre. Pierre a salaki ba démarche ou ba stratégie charnelle et diabolique. Yamope Jésus a pas melaki dans ce sens-là. Parce que nga na zo telemena nous te que problème ya sœur wana oyo ba bimisaki parce que yem da banayi de souffrir. Hier azali délivré. Gloire au Seigneur a commis soulagé. Donc je crois que calamité na répondre wana mwa muke metozonga awa ok, merci beaucoup apôtre pour tout les taux qui m'a vraiment na simayangonga tozwa moi pause après tu continuer quand même apôtre après ma peu moi muke tu continuer calater dans quelques instants tu continuer voilà tozwa moi pause. okoki kozala moto olekisaka ngonga mingi na mabondeli mpe otonda onction okweyisaka bato kasi soki ozangi bolingo ozali se ngongolo ya pamba. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? Ne cherchez pas loin. La grâce décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente à travers la décoration de vos salles pour une ambiance de couleur. Sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers.
Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos. Radio Absous, les gars, déjà en direct. Si vous avez des suggestions, vous avez des questions ou quelque chose à partager avec nous, n'hésitez pas, appelez-nous, nous sommes là pour vous. Voilà, toujours continuer toujours na Dame Nabiso Tobongisi Bino que est-ce que Jésus-Christ a violent? Il y a un détozo solo là, tobando le bila maramba miracle. Tout le monde a basali nzambe nenge baza kopota na bateve o ya leki miracle sala ki boye o ya leki pe aleki a contredire voilà yango tozo lobela lelo ceux qui vraiment makamunyo sona est important boyoka ki réponse comme ça nzambe to mapenyel nenge ayanoli bisu malamu vraiment je crois que na banda place bozali bosepeli voilà tozo continuer toujours bo benga biso ceux qui bolingi quand même bo réagir na nyonso oyo toza koloba apôtre on continue toujours voilà eza nenyato msusu eza na phénomène moko otoleka lisusu dernièrement awa phénomène ya kobima na nzoto sorti de son corps moto abimi o ake opéré akei ake kutana motu l'église moko songolo to azaka na poto ake so pe Cameroun akutana na motu ba fait étranger moni ba fait étranger mingi toye nango tozo lukada biloko nanu o Yesu apesaki biso tozo kokate vraiment. Donc, à réduire 10 commandements à 2 commandements, aux autres, on est incapable de relingander qu'on a honnête milinga kayomoko. Mais olingo baki saba ba commandement oyo yamakasi makasi. Voyage astral, c'est l'occultisme pire et simple. Pour tout le monde a yangote. Tout le monde a yangote parce que biso to bengami ba mouyesu. C'est-à-dire quand on t'appelle chrétien comme Christ. Alors, biloko wana, est-ce que salamaki, est-ce que ba Thomas natango akala, ba salaki yango, est-ce que ba sakoli natango akala, ba salaki yango référence na biso ou bien constitution na biso yango beaucoup santo. Alors, na makomi biloko wana ezate. Ezali biloko otozo monet na moka na biso Congo, on se voile pas les faces. Lelo oyo occultisme est commis vraiment à niveau monko et atteindre son monde nango. Très élevé occultisme. Ozomona alors biloko wana yango ozomona batu akomi ko code ça fait étranger. Omoni Satan tango yaki epai ya Ève. Pourquoi Satan ke nage epai ya Adam te? C'était pourquoi? Parce que ayebaki ke Adam azalaki na connaissance exacte ya makambo nzamba yebisaki ye. Ève azali muto yo Adam muto afermisaki ye. Adam afermisaki ye ke nzamba lobi ke to lia bo etoyi ko sala bo etoyi lia moma o eteza na kat fruit à connaissance ya bien et ya mal. Mais tangu Satan ayebi ke soki na ke na mission nga oyo Satan azali image ya serpent ancien, c'est l'image du diable. Alors, à mon que diable a risé, il y a toujours na parole, il y a toujours na faux enseignement, na biloko ko kote sa doute na kondima na yo. Abandi ko leka et pas ya moi si leka ke pas ya Ève pour que Ève azalaki na moi connaissance moko yango moni ke Bible lobi bat nanga ba bebisami pona kozanga boyebi. Voilà. Ozomona. Alors, biloko wana ba lekaka nango kage pa bato baza na moi ba connaissance moko moni bato ebele lelo baza fermité. Bato ebele baza pena fermité. Tala Yesu apôtre Pierre azalaki apôtre atamboli na Yesu ba vumeli na ye pendant 3 ans et 6 mois na école oyo bango ba lekaki à Jésus-Christ. Mais malgré ça, yoka mamu Yesu azolo ban apôtre Pierre. Alors Pierre, je prierai beaucoup sur toi. Quand tu seras affermi, affermis les autres. Pourquoi tu os parlé sur les affermissements? Et ça les ABC à Bible. Au bout de l'école, ceux qui enseigné ABC, il y a makambo komate. Ceux qui ont dit na 0, 1, 2, 3, na 9, na 10, te babandi makambo ya
ya ba quota ya ba chiffre te mais lelo oyo bato ebele bakomi kosaute parce que biloko bazomemela biso ba voyage astral baza koprofite na bato baza ba faible d'esprit bato bazali emporté na n'importe quelle voie doctrine bato bazali affermi te na nzambe po bakotisela bango epuis ezoleka nango donc tant pasteur Rabino alobi tozala neti ba chrétien ya bere ba oyo babandaki bible lobi n'ajouter parfois à tout esprit donc tokoki ko ajouter foi te parce que pasteur wana ndenge yo lobi alobi ka sala ki voyage astral kindoki c'est un occulte voilà eza déjà ba semence ya mabe o ezolakisa tout est évangile simple et ordinaire. Jean-Baptiste ayaki ateyaka message moko la repentance. Lelo batuna no soto bito tala kaka mbongwana. Bobongo la mitema. Bato ebele bazana no incapable ya bobongo la mitema na bango. To memela bango lisusu ba fait étranger. Fait étranger boma bana ya souverain sacrificateur Aaron. Nzambe basakana na ete. Mais lelo tozo bika parce que tozo na tango ngolu. Ni tete tango ngolu me bato ebele ozomona bazokoka to moni na tango wana na tango ya mibeko souverain sacrificateur alaki avant kota na lieu très saint il faut bakanga ye singa na ngonga na likolo po soka koti kuna soki etambole no eza bien te kande okoti kuna okufa bakobenda yo kake bembe na bakekunda omoni ke esaleli wana yango oyo biso zoloba to etumbeli feza la place où ebolisama to yaka na etumbeli te pona koteya biteya teya to salaki libondeli awa to teya soko za neloko oteya te teya ta repentance de kobongola motema. Alors apôtre to comprendre que batu nyonso bazo sala phénomène wana baza ba occulte mais c'est l'occultisme pire et simple et ça na fondement biblique te. Et ça na mutu moko te oyo asala yango parce que vous avez appuyé quand même non tozo limité miracle rolongola bato babiloko pourquoi pas wana ya kombima non tozo limité nzambe de kobima wana c'est autre chose nzambe atikeli biso yango te au moins il faut toza na discernement des esprits et logo non délivrance ezali eloko okolo atikeli biso pour délivrance ezali eloko atikeli biso alobi na Jean 11 à partir à verset 44 alobi na Lazare sort ozomona tango Lazare abimi alobi na bayekoli na ye wana Yesu mutu alobi na bayekoli na ye alobi déliele c'est-à-dire apesi biso autorité wana ya to sunga batu na délivrance mais Yesu mutu a délivrance mais biso toza na rôle wana ya kosunga mutu pour akoka pe kozwa délivrance na ye parce que wana eza na fondement biblique mais oyo par exemple ya monde astral nani prophète nini oyo yebi apôtre nini yo yebi personnage biblique nini oyo yebi oyo asala voyage astral. Azate. Voilà, apôtre Tozo continue toujours. Tout le monde est sous il qu'on a biso mon corps Mathieu. Oyo akufaki asekui après 3 ans. Est-ce que cela est possible? Non, biloko waneza ba tubaza ko luka ko sala ba buzz na bango na mam na Nzambe. Zomona mutu parce que un an nous ezaba parmi ba credo onga na lingate. Et ko choquer peut-être ba te belé. Na lobango que moi na fondaka foi na nga likolo ba témoignage te. Ma foi est fondée sur la parole de Dieu. Mais ça c'est fondement ya foi na ngai, c'est la parole de Dieu parce que na mboka na biso Congo nga na sa muto na ndimeli lelo te. Na sa quand même moi génération ndimela kala. Alors génération obiso to ndimela to mona ba témoignage ndenge na ndenge. Ngala mona ba témoignage ba sakombi to mona ba témoignage épisode c'est ça que je dis nandi makana ngai ba témoignage épisode T so ba to ko luka ba sala ba buzz na bango nziboye nzambe zalaki bo na kendaki bo suka nango ils sont en train de nous parler de la sorcellerie ba envoûtement na bango baza ko vénérer Satan na place que to parler Jésus
Biso tozali ba génération le fou de Jésus. Je préfère parler Jésus, 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 que oyelanga makambo ya ba ange na monaki na lalaki na kendaki na salaki bo landa babiloko na bango. Ils sont en train de parler ce que eux ils font. Or dans le témoignage, un vrai témoignage, on doit parler ce que Jésus a fait dans ta vie. Témoignage est l'épisode 1. Anazalaki stérile. Ake abondeli azomobali nazo pesa elkana biloko nyonso. Ake na kati ya temple abandi kobondela. Na lobango première personne oyo banda ko parler en langue dans l'Ancien Testament, c'était la Anne, maman ya Samuel. Anne azo parler Bible lobi ke abandai ko remuer langue na mutu moko abandai ko yoka mamo ya bandai loba. Ça c'est le parler en langue. C'est-à-dire mamo bandai ko loba même prophète lobi mais jusqu'à quand tu vas passer ton ivresse? Ne place à y ko loba na parole intelligible. Alobi non mutu dans Zambé. Ezali ivresse parce que tozana nous 9 heures. Mais ça juste nazali ko bimisa douleur na ngai. Naza ko exposer ango epa ya Nzambe na ngai de façon que akoka ko pambola ngai a exaucer libondeli na ngai. Ozolanda ne place o ya yigoloba. Donc biloko mususu o to yigoloba te que non témoignage mutu akufaki asali 3 mois assez et puis bozo mona ndenge biloko ngo ebandi lelo te. Na opeso exemple moko. Ezana mutu moko na Congo komo na ebale mbonge. Ngana lobiki na za mutu oyo ya génération oyo te. Je peux pas être jeune, mais je suis un peu na génération oyo ekoli. Ozomona. Alors, na génération na biso bato ba yebaki biso, ba yebaki mutu ba ndo benga ebale mbongi. Ebale mbonga za ve na biso moko Équateur, ya Ekonda, akomaki asalaki ba biloko na ye, azalaki na succès na kini. Bandai ko benga e quelque part mut na Nzambe. Mais Nzambo ya bandai ko sambela eza différent na Nzambo biso sambela ka oya za na tétragramme ya Yahweh. Donc Y H W et Y. Ça c'est le nom de Dieu. Zomona tétragramme ya Yahweh wana. Ye azalai ko sambela Nzambe wana te. Asali ba simagre na ye alobi ke non na kokufa na kokende na mboka na ngai na Ekonda après 3 jours kota bikoro bako na kosekwa. Ozolanda landelo kona bien. Oyebi asalaki buzz na epo aglongo la nabi ba église de réveil à confondre. On Nzambe basakana na ete. Oyebi loko ni Nzamba sala tango asali biloko na ye wana batu bandimagi. Mais Nzamba atindi siko Mobutu asali ekeko ebimike balembonga kufi. Basala na mboka na biso tozana ba sculpteur ya haut niveau toza déjà na académie de beaux-arts et loko moko ezali vraiment formaka ba sculpteur na mboka na biso. Alors basale ekeko moko copie conforme ye balembongi. Mais Nzamba tindi Mobutu alobi ekeko wana ifo bafungolo non prophète alobaki ba Mobutu azalaki président à l'époque. O Mobutu alobi ko salama bafungola bo ekeko. Mobutu atindi lisusu ba soda na ndako ebalembongi. Makuti ebalembonga bombani na plafond. Bazui e babomi alobi bobo maye na bien. Po total sikoyo ya loba ige ya kosekwa neti Yesu après 13 jours. Tala banzambe basakana na ete. Babez o bazo luka na grâce. Yango moni ba confusion. Est-ce que ça oumela? Ka babimi no mutu asekwa ki après 3 ans. Ka bango moko babimi babandi ko contredire. La confusion. Et Dieu est en train de mettre la confusion dans les camps de tous ces aventuriers qui sont en train de vouloir s'aventurer dans les choses de Dieu. Tala to sala maseki na mamna Nzambete. Nzamba mo na classe na bisote, to tanga na école moko te. Nzamba za Nzambe akotika la Nzambe to banga Nzambe. Tout le monde a quand même bakendaki ba place bakundaki e famille na ba morgue nyonso na to monde a même ba site to eke Ezub info, eke Ezub info. Nyonso na to lo bakeza ngo ba mise en scène kaka. Na oyebi solo monga na fa na Cameroun. Pour na bana nyonso oyo bafai na Cameroun figure o bayebi yango naza parmi bato to kotisi réveil na ville ya Douala na bato elo lisolo na obetelo sikoyo za lisolo moko oyo batebele bayebi na utiliser langage oyo bana benga na Cameroun na Douala ba botier c'est-à-dire ba fonganga ba skronganga comme ba Camerounais balingi bakisi
village, je vais aller consulter. Ata beti libaku, non, je vais aller consulter, je vais aller au village. Alors, esclonga ngana mo ba numéro ya mike o ba yebi, ba ye ba komo salande nini. Ba benga un système ya écho. Ba zui ba tu vivant neti biso ba piri petit na bango, ba kena bango na cimetière. Ba préciser yo consultation na yo pa nganga nga biso na moni situation otoza na ngoza moins difficile nga na rolobate mais il faut to kende na cimetière par exemple na minuit to kende ko tuna ba esprit ba roloba omona ba lati ba dra pembe na esprit ba bandi aye abandi sala ba invocation na aventure rien de bonganga là-dedans. Mais avant il a robimis ba Camerounais ba mbongo po bango ba lingaki makambo bonganga. Alors tant à s'arranger so mona arrangement wana à s'arranger déjà na bateau bokende tant yo yeba te bateau bokeboye na bobo abandi ya sali ba incantation na e apelisi ba bougie ba nini tout ça abandi o sala ba incantation lobi nde bo mona ka ba film ba karashika ya ba Nigeria nde ba sala ba invocation ba non. Après au monde ba bengi allez voir bandi robima akangi zolo na ye azaroloba est-ce que na zolo bande na loba voilà nge changer ce na kangi zolo ce na kangi zolo nanga voilà nge changer akangi zolo azopesa ba instruction à partir à cimetière mais akufite abimi azaka da cimetière na tombo a lati dra pembe azamutu vivant netinga na yo mais arrangé par les Skronganga Botier pour balayer la Mutuana. Mutuana, non, les Aïrois, Bazabanganga. Non, Bango Bengaka Ngrimba. Dans le langage mongo vulgaire, parce que moi j'ai vécu au Cameroun pendant des années, Naza vraiment, Mboka on a peut bien être Congo. Alors, tu verras, Babenga, dans le langage vulgaire, à tous les mboka, parce que mboka c'est nous, mboka. Alors, tous les mboka que tu vois là, ils ont des ngrimba. C'est-à-dire, bazana bakis. Pour nanini, numéro à Mike. Oibinde na zabo, na bitumba, moutaka beta au coup de tête na niveau poitrine, ya awa na épaule. So ba beti au coup de tête na épaule au koya. Pour équilibre na biso eza a soko perdre équilibre okoya et voilà loko bango bana lobake bazairwa bazana kisi la plupart a bazairwa to saliba arts martiaux bazairwa presque nyonso ayebi ko bambana ayebi moi mouvement ayebi moi kata ayebi ko beta likolo ayebi ko beta moi chuki moi uzuki ko bimisa moi ken ndenge zalaka ayebi ko beta moi saki ayebi donc zairwa surtout biso presque zairwa nyonso ayebi sport ndenge zalaka. Mais on peut constater, na biloko wana nyonso, qu'est-ce qui se passe malgré Zaïro ayebi biloko wana nyonso, on peut remarquer que bango Zaïro zo partir kana technique wana simple, sans kisi, mais à toucher Cameroun mona mutavimba, bani na betie coup de tête na niveau lipeka, akwei a rejoindre msou mouvement, abambi akwei balobi que non, Zaïro ba kana kisi ndeni biso batu minene, ba beta biso. C'est ça. Biloko yozomona bakenda kiba ce sont des arrangements et là on les a prouvé que loko wana ezalaki parce que le fait en haut salami bangomo ba komi ko se contredire to moni encore ba guerre mususu pe bimi ya ba site que non image wana ezalaki fort mutu pa bimi ngam nazalaki menteur en scène ngam nazalaki cameraman ngam bomoni te nzamba bimisi bango na poisa. Donc ba rejoindre philosophie na biso que n'ajoutez pas foi à tout esprit biloko wana eza na fondement te tote ya batu ba bongwana. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Yom tozo landangai. Voilà biloko tokoki ko bilengela nango. Kolanda ba miracle, kolanda ba biloko ba témoignage. Oh témoignage mutu. J'ai un enfant, il y a là ba témoignage. Non, ba témoignage ça ne me dit absolument rien. Parce que ceux qui n'ont pas été témoignage, on dit que témoignage, nazalaki stérile nzamba salinini a pambolinga na boti bolaksi biso bana. Est-ce que wana il faut to ça lango ba épisode? Tu nous dis ce que Dieu t'a fait. Tous on a besoin de que na kendaki nazalaki et salaki non. Dis-nous ce que Dieu a fait dans ta vie. Na outi une église à Mandala la te.
Na lobango toujours que nga na bouti na ba groupe de prière te na nga na bandi ko ensemble. Nga la bandi ma ensemble te ko ba profession ensemble te wana biloko ba groupe de ba église bandalala. Na outi na église où ça déjà structuré. Avant yo oli a témoignage, opé sa témoignage, les wana na armée de victoire ba dans le bango ça li ba biloko kala. Ils ont armée de victoire où ils ont les lotés avec les bishops. Non. Bishop a une armée de victoire à Bishop T. Là, on avait les pasteurs, on avait les révérends Yemoko, Papa Archie, et puis les révérends Ifambe. Tous les qui n'a dit Clément, tous les qui n'a dit que Monica, même Bishop Bon Père, Azala il peut interpréter direct à Papa Archie. Parce que Dia Clément, qui interprète direct, mais départ na bango na pasteur révérend, il faut que ça que mon père a remplacé parce qu'il n'est pas bandé pour interpréter. Donc, on peut remarquer avant que nous sala témoignage, il faut écouter nana diacre Monica. Ban armée de victoire, va sérieux ngana zoloba, bazo yeba ke non o yaza mwana ndako. Akoyoka akonditionner témoignage na yo. D'accord. Donc oyebi sakaka eloko oyo et nous on faisait le culte de 2 heures du temps. Moi, j'ai appris à faire le culte de 2 heures. Tobando ça quitte section, alléluia, de 7h à 9h, 2 heures du temps. Et puis, culte Moussoussou Zanasima. À partir de 9h30, depuis, na quitte Moussoussou, dimanche à l'époque, tant de Longwe, na Gombe, na Parc de la Révolution, Tokiti, ou en avenue de l'enseignement, on faisait 3 cultes par dimanche. Donc, tout était dans bien structuré. Et ça après ce témoignage, donc il faut aller canal nous. Mais il faut pas auditionner. Ce qui témoignage on est codifié. C'est ça que je dis. Parce que biloko msubo ki bolé ki sabo yango za ko témoignage on est ça nango contrôlé té et ça suivi té. Voilà tout ce monde ba dérapage et salama. Et ça sala ba dégâts à niveau accord du Christ. Les gens ne sont pas contre eux. Oh, biso, et c'est là qui est difficile pour les gens. Ce que les gars, ou bien frère, tu écoutes en ton dimanche pour photo solo là. Parce qu'on doit orienter. C'est ça ce qu'on appelle. Il faut qu'on discerne, il faut qu'on y eba, il faut savoir, qu'on examiner. Et ça, quand on a qu'on y est, net ça makama molimo, net ba église, respect et rezalagate, to banda, to baka er to banda, to souk sarate. Non, on doit commencer les cultes 2 heures, ça suffit. Donc, ça suffit. Parce que biso, ça n'a koli na quitte à 2 heures. 2 heures. Louange, il y a ma kassi, adoration, il y a ma kassi, prédication, il y a ma kassi. Tant que rendre ministère, action, il y a ma kassi. Na outi une église, il y a miracle. Papa, il y a kambanga spirituellement na vie à kondima. Aza mouton, zamba, salela, na bikamo, na Congo, na niveau sakanate. Mais tant qu'on a joué que biloko mingi ponanga na mona angozali non événement ça actualité quoi. Voilà, apôtre tomoni tokomo kende vraiment na suka émission quoi lelo meto lingato suki sana moi problème ya pasteur na biso alesa ndenge tozomona makambo ya yena edingwe pasteur alesa ke asambeleli edingwe akei edingwe yo leka opani na lekisa kyango na ba YouTube et tout pourquoi ba makambo bongo nyonso wana. Oui, ndé na lobaki so na zongi na texte ya Matthieu 26 51 à 53 je crois na obeta lisu c'était neka ka Jésus a lobaki na Pierre remets ton épée à sa place. Or oyo kutu wale ça so les encore plus grave parce que tangu na epenge loko moko na ba obazolanda biso omoni tangu Jésus abana osala bikamo na époque ya Jésus na ministère terrestre ya Jésus olobaki yango na introduction na yo Jésus azalaki soka bikisi yo ayebisi yo koloba na mutu te. Est-ce que lelo esalamaka parce que lelo ato kwesi omona mutu ata kwesi batu ba photo nyonso na Facebook. Le fait que na kwesi batu na vidéo na kwesi batu onction zalaki soko krindiki mutu akweya oui tozana biso contre de metosto leka ba stade wana kwesa batu parce que pour votre information les gens sont des gens par terre avec leurs problèmes.
Or, la mission que Jésus nous a assignée, ce n'est pas de faire tomber les gens, mais d'aider les gens, de relever les gens. Tant ou Pierre azozinda, est-ce que Yesu asepelaki ke ya kweya? Atandaki liboko na ye, abimisaki ye. Batu bazana mabele, tant mutu akwei. Est-ce que bayaka kotindika mutu akwei ya lisusu, onyata mutu? Potozo mona lelo mona batei, bafandi, mutu akomi, atsotia prière, anyati mutu na likolo, oyo mususu, azomeme, finalement, ba spectacle moko mutu akozwa, azui talit, aye afiniki, mutu kota, biloko moko. Bon, au fait, dans ce monde, un spectacle, on a vraiment honoré gloire et Nzambete. Totika ba spectacle. Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est ordinaire, simple et ordinaire. Voilà, Jésus a prêché chaque évangile simple et ordinaire au impacta qui Jean-Baptiste a sala combien de miracles? A sala miracle à mon côté, mais Jean-Baptiste a sali référence na maram na rondima. Nzamba lobi depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents. Tant va parler violent, violence va parler, et ça y a makamwarondima. Et ça y a roya rofinga na te, y a roya rosala ba polémique te, ba droit de réponse te. Mais si koyo to suis ka edingwe azali pate. Neti ba wera baza ba pate. Et logo oyo bien aimé azo sala eza mabe. Na ko répondre ye kaka neti ke non, remets ton épée à ta place. Ce que zo ka ba filmage na yodo. Kokende kote ya batute po ozwa gloire ya Nzambe. Bible lobi que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ils ont un pasteur mon côté, ils ont un apôtre mon côté, ils ont un prophète mon côté, ils ont un évangéliste mon côté, ils ont un docteur ou enseignant mon côté. Oyo akufaki po biso tobiki sama. Non, ils ont l'homme de Galilée, le Yoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur, mon Sauveur, yende andima ki akufa. Akufa ki po masumu na biso limbisama. Yepe atikala ika na kundate, mais lelo ase kwa zana bomoi. Afandi na liboko wa mobali ya papa, aza ko intercéder. Alors totika kozwa ba gloire. Parce que wana ozali kozwa mitif na Nzambe. Kolingate ko maneti gloire na yo. Eza kosungate. Nenge baloba na lingala vulgaire, biloko o nyoso bat na biso bazo sala ezo sopa bino. Alors tozonga na simplicité évangile, toté évangile d'une façon ordinaire, toluka gloire de. Est-ce que batangu soki camion ne koufi, okena epa ya garagiste. Garagiste a utilisé ba clé pour réparer voiture na yo. Tant de fout à mbongo, to fout à mbongo et pas ba clé ou bien pas y a garagiste. Je crois que te fout un bon ou pas y a garagiste. Mais banani, Babylone on est bon saka. Ba clé. Voilà, nous sommes seulement des instruments. Tout ça ka ba clé 14, ba clé anglaise, ba clé amwelon, ba clé nyoso juste kaka pour na ko réparer o ezali mituka, o ezali kokamba bana Nzambe ko sunga ba o bazana ba problème. Mais gloire et kozong n'est pas ya Nzambe. Gloire et kozong n'est pas Saint-Esprit. Gloire et kozong n'est pas Jésus-Christ. Et ça gloire ya pasteur mon côté. Totika koluka gloire ya ngomoni Nzamba za ko confondre bino. Comment yo kende ko yambisa mutu Yesu et bi my confusion et comme polémique rien que na salut. Le salut n'est pas un sujet à polémique. Le salut n'est pas un sujet à contradiction. Tala, Zambe, bakuta na Philippe, azotambo, na Philippe approche ses chars. Philippe akuta na Nick Éthiopie, ateye Zambe. Et Nick Éthiopie, ma moni maye, lubi, mais, et l'oroni na zozela. Pour makambo yo teinga sur le baptême, ngana nimi Yesu, masia na bomo inangai, le lenga mobi ki sipe kolo, maye yangoyo, et l'oroni, babatize. Est-ce que polémique est bimawana? Mais pourquoi polémique est comme Bima? Aux hommes, on a dit que des gens Nzamba zo la kisabiso, il faut tous avoir discernement des esprits. Biso ba auto zo la nangai. Soki ozana don. O lingo senga Nzambe na kozako exhorter biso. To senga ka don ya discernement des esprits. Bible lobi n'ajoutez pas foi à tout esprit.
tous à la complexité, tous à la chrétien abéré. Otei ça va, mais tozongi to fungoli makomi, est-ce que loko oyo ndeko oyo atei, eza penza yango? Parce que na linga ki natanga verset moko, pour na ressource maman soko ko permettre nga. Oui, tant eza vraiment ko kende. Na linga ito tanga Romains 12. Romains 12 chapitre 19 tina 21. Juste deux petits versets. Natangi Bible lobi, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parce que biloko oyo tangi neti papa oyo tangi évangéliste kabunda lesa. Ba biloko oyo tozomona soki ba critiquer bo atindi batu na ye babandi ko finga ba biloko tu bezana ti bozo songisa mabe na mabe. Ba spectacle wana nzamba zo sepela na ngute. Eza ba spectacle zo pesa nzambe lokumu te. Tokoki komizongisa ka mabe na mabe te. Batuka yo, ba Bible zo talisa biso bi baloba mabe na yo, mais bakuta yo na ngote. Or persécution tangu yo ndimela kaka Yesu Masia. Kati na bomo inao lolenga mobiki sipe. Kolo c'est ce que je dis, il n'y a aucune ambassade de paix entre nous les enfants de Yahweh et les camps de l'ennemi. Mukolo yo salaki une belle confession devant les gens. Que na yambi Yesu Masia. Kati na bomo inangai, lolenga mobiki sipe. Kolo yeba yango que la guerre est déclarée contre les camps ya munguna Satana. L'accusateur, c'est le diable. Alors, toti kako jouer ba jewana, toti kako jouer ba geneti non ngape fona zongsa. Ba droit de réponse, ça sont des choses de politiciens, ça sont des choses charnelles. Dieu n'est pas dans nos stratégies charnelles. Les stratégies autorisées utilisées sont des stratégies démoniaques, diaboliques et sataniques. Tobi manabilo, quand nous devons se repentir de ces choses. Le salut est comme la sujet, il y a polémique qui Ponganate ya batu Yesu. Combien de batu obiso to te ya Yesu, to yambisa batu Yesu. Et ça na batu ebele, moi j'étais dans le monde arabe. To prêcha ba diplomate, to prêcha batu ebele. To sala ba débat avec les chefs, na grand moalim, c'est-à-dire bateau et bat prédicateur ya courant. Au monde. Mais totalisa bango que Yesu azali différent na ba prophète nyoso oyo bakufa. Koko comparer Jésus na Mahomet parce que Mahomet akufa, Confucius akufa, bawana nyoso bakufa, bazana ba tombe na bango. Mais oyo nga nazote ya bino akufa asekwa 3 jours après, asuki kana kosekwa te po ba Lazare pe basekwa ki, mais ye amati anetwami. Vous comprenez, Zalaki enlevé et Azaka qui enlevé te mais balobi aza vivant afandi na liboko mobali ya papa azako intercéder mo ipe butu yango moni nzamba lobi il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel et sur la terre pour lequel nous sommes sauvés si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup apôtre Peniel tokomi vraiment na sura émission na biso ya mukolo lelo. J'espère que Boyo qui apporte Makambunyo Sotosololi apporte à répondre à Bissot vraiment bien, vraiment. Je crois que place Bozali, P, Bosepeli, n'a pas réponse. Oyo Mosali, Yanzambe, Apesi Bissot. Tokomi vraiment Nasuka, il y a émission Nabiso Mkola Lelo. Prochainement, tu vas continuer. Si vous avez des questions, vous avez des questions, vous avez des questions, vous avez apôtre. Prochainement, tu continues toujours pour édifier Banana Nzambe au Nyosobazako Landabiso. Voilà, Tokomi déjà Nasuka apporte moi mot de la fin pour te clôturer vraiment l'émission. Oui, na pamboli Nzambe tout d'abord, Serge Julie pour Nako Beng Sanga, na émission Le Temps de la Fin, et je crois que c'est la première émission il y a 2015 depuis Ebandi.
justement, pour la question de Ngezali, voilà pourquoi Nzamba tient à cœur na banda enseignement moko, ce qui t'a permettre na rolinga vraiment qui bopé sa biso occasion, toko ka ko enseigner et lokwana les fléaux qui rongent l'église aujourd'hui. Donc ba fléau eza ko ranger l'église aujourd'hui et na kati ba fléau wana et kozala vraiment d'enseignement et koki kozwa biso peut-être ané mobimba. Parce que et ko éclairer lanterne ya batu belé par rapport à ma question. Alors, tozala batu oyo, tolanda batu na sentiment te, tolanda batu pour na popularité te, batu wana baza ba référence te, Beni inaza référence te, le Paul Mutombo aza référence te, Koutino aza référence te, ba grand nyonso do oyo tanga na mukili, ba TDJX baza ba référence te, référence na biso eza Yesu Masiya. Alors Yesu wana enseignant. Yesu wana azana enseignement église ndenge na lobaka ba fan sarangona ba prophétie te ba fan sarangona parole de connaissance te ba fan di saka église na ba délivrance te ba fan di saka église na ba enseignement yango Jésus tango azo pesa recommandation ordre de mission alobi allez faites de toutes les nations mes disciples baptisez-leur au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseigneur leur. Ba fan di saka église na ba enseignement. Kondima na yo kokola na ba enseignement. Ba enseignement yango ndezali fondement. Fondement na biso ezali Jésus-Christ. Or, il faut toyeba Jésus-Christ wana. Le fait toyebi ete. Toza na fondement wana te. Yango zomo na batwaza na ba dérapage. Et puis, ba question oyo. Biloko nyoso o tozomona. Tokoyi obanga yango te. Même ba site na biso zomona ba ndeko. Ba site ba Kazarema. Ba le Nazareth. Si réellement nous sommes des chrétiens. Pourquoi alors ba guerre moko comme si on était des païens? Babylone neti bato ba denilesi et apôtre Léopold Mutombo batu ya nani batu ya Kabundalesa batu mukuna bamukuna kotoyo ba Onésime kotoyo. C'est comme si le corps de Christ s'est divisé. Arrêtons un peu avec ces choses. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Ça affaiblit l'église corps de Christ. Ça ternit l'image des hommes de Dieu que nous sommes. Voilà pourquoi on a mati le long à créneau pour au moins rappel à ordre. C'est ça notre rôle. Essayez un peu qu'on rappel à ordre et zo pe sabat le coup monter. Tokoki ko bete la ngoma bokote. Mais to exhorter, on n'a pas insulté, on a respecté les gens, on a dit des choses qui sont vraies, total éclairage, to luki lumière oh yezali Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit par rapport à la violence, par rapport à Luka ko se venger, nege apôtre Paul Pierre a se venger. Voilà pourquoi dans l'obina tout le monde ba obasan a l'esprit à ko se venger, ba droit de réponse, ko Luka ba polémique, remettez vos épées en place. Nenge Jésus a l'obaki na Pierre. C'est une déclaration prophétique et apostolique que je laisse à tous ces gens-là. Peu importe ce que vous êtes, peu importe votre grandeur, peu importe le niveau ni oyo nzamba élevé au ministère, eza na makambo ba site, au komina au dimati ya kosakanate, mais remettez vos épées en place. Parce que ba acte bozolinga bosala, Jésus a approuvé qui a monté. Il faut tozonga na enseignement à mettre. Jésus n'avait pas approuvé les actes que Oyo Pierre a salaki. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, crois-tu que moi je ne peux pas invoquer mon Dieu et il ne peut pas m'envoyer les légions des anges? Dans Matthieu 26, 51, 53. Voilà verset 53. Alobi ozako croire que ngana ko invoquer nzambe te atindela ngai ba légion ya ba ange mais aboyi na ye ce que Jésus a se justifié quitté après ça qui droit de réponse te pourquoi biso doza o justifier pourquoi Jésus a tindaki ba disciple na été mais Jésus empêcha qui ba disciple na. Je fais encore appel que apôtre Léopold Mutombo avec tous les respects c'est un père empêcher les disciples na ondenge Jésus empêcha qui les disciples l'apôtre Pierre alors remettez vos épées en place ça ne sert à rien babiloko wana totika yango évangéliste Kabundalesa teya évangile ko
kokende kosala gagner âme na ba caméra te. Ça c'est quelle façon? Lukande mutwa bika. Zala na simplicité à âme. Tozala neti Jésus. Ce qu'on sali miracle, loba koloba yangote. C'est ce que Jésus faisait. Mais pour la biso miracle, il faut to luka, to matana kreno, to sala ba vidéo, to le kaso ki ba wapi. C'est que tozo luka gloire yanzambe. Or Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Je crois, mouke on a linga ki na loba, ni même nous ses disciples, nous ne pouvons jamais être violents. La violence ne peut pas se retrouver à nous. Les actes de vandalisme au tozo sala, ba acte ba barbarie, ba polémique na maham nanzambe, ça ne donne pas gloire à Dieu. Vraiment, ma soeur, Zama Pambola yo na tranche o, parce que mission oyo na sepela na oming, parce que c'est le temps de la fin. To komi na mikolo suka, Jésus revient bientôt, na profiter moi mouke na minute oyo, na exhortation oyo, moutomo kwa talinga yiko bikobunga, akene na lifelo, je crois oyo zonga, au travers ton émission, le temps de la fin, Zamba Pambola, vraiment, pour la émission qui Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Kakandeka Potra Otoloba. Remettez vos épées à place. Donc, épée na bino bozo isango na place nango bochango na place na bon bochango na place nango. Quand ne bozo tangela biso na verset que Nzambe ye moko totikele vengeance. C'est que mutaleki a lobi boye o aleki komi ba droit de réponse là c'est pas bien ezo ça la gloire ya Nzambe te. Au contraire, ezo kitisa bino basali ya Nzambe c'est pas bon. To ça la oyo Nzambe a recommandé biso oyo Nzambe atinda biso tosala na mukili ponako sunga peuple de Dieu o bazolanda biso. Merci na bino nyonso oyo bolanda ki biso. Merci beaucoup. En passant na pesi mbote mingi na boss na biso Momo Digital place azali Nzambe apambola ye na mama Pauline na balandi nyonso ya bomoko mboka. Merci beaucoup na apôtre. C'est à moi de vous remercier. Il y a une invitation de Bisso, vraiment que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci, nous sommes à la fin. Au revoir et à la prochaine. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, Un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée? un service traiteur surtout de qualité. Ne cherchez pas loin. La grâce décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente À travers la décoration de vos salles, pour une ambiance de couleur. sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos. Bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to matio kiti soko tuni Nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona Nzambe soko bise mission bongo bino bosa wapa pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso Nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka Nzamba mema bino likolo Nzamba mema bino vraiment likolo Nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mi balete karamoko. One love.